Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi Mpefumu ya Mapata, azongi selibino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutango place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà il y a le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomineti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Très heureux qu'on s'est présenté devant la poste télévision Nabino pour la présenter info lingala journal ya peuple pour na peuple mbote Nabino bisikani ostu bozwa mito fungo basangola biso na ngamba président Bosengeli koyeba ke chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza ko séjourner kuna na Afrique du Sud kasi lundi 6 février azalaki na Luanda capitale ya Angola et pa wapi asololaki na président ya Angola Joao Lorenzo héritier mapinemi apesi bino ba détail. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kokoba se kokoba kotambola bifika nyonso pona koluka solution par rapport ya guerre injuste oyo bazali ko imposer na République démocratique du Congo après sommet ya Bujumbura capitale ya Burundi et pa wapi balobelaki likambo ya retrait immédiat ya ba troupe ya M23 oyo bazali soutenir na Rwanda. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nanzela pona kokende Indaba na Afrique du Sud lundi 6 février à Salaki Mwa Tour na Luanda capitale ya Angola et pa wapi akomaki koba kolobela kaka processus ya paix pour na est ya République démocratique du Congo ayambamaki vraiment na communauté congolaise oyo bazalaka ebele kuna na Luanda na Angola bazangaki te ko encourager chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na présence na ekuna. Bosimbake après accueil ya communauté congolaise, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki tête à tête na président ya Angola Joao Lorenzo. Boy après rencontre ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longona homologue na ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso week-end eleki. Bosimbake na masolo entre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longona Joao Lorenzo oyo pe azali ko piloter processus ya Nairobi masolo na bango et diraki désert kasi eloko mon côté et bimaki liboso ba panzi sango selon ba analyste tomoni ke balobela ki mingi likambo etali guerre oyo ba M23 na lisongi ya Rwanda bazali ko imposer République démocratique du Congo pe ko boya na ba troupe ya M23 ko se retirer na ba localité nyonso oyo bango bazali ko occuper likambo etali question ya ba force régionale oyo ya CAC yango pe ezanga kite kozala aborder. Avant de parler pour na Indaba, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na aéroport azanga kite kosolola na communauté congolaise. Dans cela primature Bosimbake après incident il y a lundi 6 février vers midi na ba installation ya primature oyo et suscité qui accrochage entre groupes il y a ba députés provinciaux na ba service ya sécurité ya primature ronde directeur ya cabinet ya premier ministre Paul Gaspard Ngondankoyi a sololaki na ba députés provinciaux na oyo etali revendication ya banyongo na bango bolanda ba détail. Échantillon ya ba députés provinciaux ya République démocratique du Congo bakendaki kokutana na premier ministre pona kofistiger mauvais comportement ya ba ministre ya budget pe ya finance na eleko ya 62e réunion ya conseil ya ba ministre chef de l'État a instruisa kana ba ministre sectoriel omi bale ya koyeba so na kofuta banyongo pe ko régulariser pe ya ba honorable députés provinciaux malheureusement orientation oyo instruction oyo chef de l'État a pesaka ba traité yango na
na négligence nyonso yango nde ezalaki raison mpona badépute provinciaux ya kokende kosollicite nouvelle implication epai ya premier ministre par rapport ya question principale. Premier ministre à travers directeur ya cabinet na ye a confirmé que peu importe ngonga bakosolola na ba ministre sectoriel oyo po bazwa solution na lombango na ngambo ya badépute provinciaux ba regretter na incident oyo pamba te bazali ba légaliste na ko interrogeaka ba test police eza wana pona ko sécuriser population pe ko imposer ordre na yango bakendaki na respect ya procédure ba signer liste ya présence pe batindaki yango na moto oyo esengelaki azwa yango kasi ba policier ba indisposaki bango yango nde ekreaki mbutu na ngambo ya directeur ya cabinet ya premier ministre ye a déploré ba incident oyo a condamné yango na ndenge ya mokete bosimba ke ba 41 députés provinciaux oyo identifié ba uti na 11 provinces totangi ya Bazuele, Olomami, Kasai, Kwango, Kwilu, Lomami, Manyema, Mongala, Nord Ubangi, Sankuru, Chopo, Pechwapa. Par rapport à l'incident le cas qui lundi 6 février kuna na primature entre les députés provinciaux na ba service de sécurité ya primature ou des primatures à salé bino communiqué officiel oyo bolanda ngona nzela ya mungongo ya héritier Mapindema. Cabinet ya premier ministre chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kinge bazali koyebisa na opinion nationale et internationale que suite na incident où il est calculé lundi 6 février 2023 vers 12h30 na kati ya primature na suite ya altercation entre ba agents communes de sécurité et 41 députés provinciaux oyo bazalaki identifiés na 11 provinces mobimba ya ba assemblée provinciale. Premier ministre chef ya gouvernement azali ko déplorer ba incident malheureux oyo ezalaki bongo malentendu ou ezalaki causé na inobservance ya ba mesure to ba règle protocolaire bien que ba remplissaki ba formule pour na demande na bango ba députés provinciaux oyo bazalaki accueilli pe installé et pa ya ba service nyonso ya primature mais kasi bango ba tentaki ko forcer ba oyo pour na ko atteindre bureau ya premier ministre chef ya gouvernement ande et suscitaki réaction ya ba agent ya sécurité pour na koluka ko se justifier te na ba acte ya ba agent oyo responsabilité na bango et kozala objectivement établi. Boye chef ya gouvernement azali ko senga na ba représentant ya peuple na niveau national pe provincial ba yeba na observer ba mesures protocolaires pour na ba audience nyonso na kati ya primature pour na ko privilégier climat moko ya malamu pe gestion ya travail et ba na kozala malamu. Organisation interne ya cabinet ezali bongo ko senga collaboration entre les institutions ya république natina wana présence légitime ya ba honorable député na primature pe lisusu oyo ya bato nyonso oyo bazali kokoma kuna esengeli koleka na audience préalablement régulière oyo ezali sollicité pe accordé na mikolo oyo ba air oyo ezali convenu na strict respect ba personnel nyonso bazali komi na accueil pe na sécurité ya primature. Après réception, son excellence premier ministre azali kokoba kolandela ndenge kaka ezalaka lokola momesano pe koluka ba résolution ba problème nyonso oyo ezali posé et pa ya ba député. Communiqué oyo ezali signé na Kinshasa le 6 février 2023 et pa ya Paul Gaspard Ngondankoinkoy Longia oyo azali directeur ya cabinet ya premier ministre. Na cadre ya 9e juillet ya francophonie oyo ekosalema du 28 juillet aussi août na République démocratique du Congo des comités d'organisation a organisé qui carnaval moko munene mardi 7 février na rond-point Willery pona ko sensibiliser ba jeunes s'impliquer makasi na milulu o Stéphane Skande Igantingi. Du 28 juillet au 6 août 2023, République démocratique du Congo, précisément ville province ya Kinshasa, bakoyamba milulu ya 9e juillet ya francophonie, talatina milulu oyo, comité national et organisation ya francophonie, nabo kambeme ya président national Isidore Kwanja, bakitaki awa na rond-point Willery pour na ko sensibiliser mingi ba jeune oyo bazana ba talent na ba domaine ebele loko la musique, sport, pe misusu, ezalaki occasion pour na ko pesa
kopesa information na population quinoise en particulier bayeba ke du 28 juillet au 6 août 2023 awa na Kinshasa milulu ya 9e G ya francophonie ekozala organisé. RDC bakoyamba ba athlète ya ndenge na ndenge oyo misusu ekozala pe mbala na bango ya liboso kokoma na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Esengeli boyeba ke milulu oyo ekosala pe ke République démocratique du Congo elakisa image moko ya kitoko pambate mingi ya banguna ya RDC libanda ya mboka balakisa kaka RDC ba investisseur bakoki koya te nzokande image wana ezali oyo ya RDC azana yango te na tina wana carnaval oyo esali ke ba danse kaka ndenge jour J ekozala bozwa extrême ke ya ambiance oyo ba jeune talent balakisaki na rond-point des Tuileries na ville ya Kinshasa. Na somususu boyeba ke honorable Paul Bindu Musambali akendaki ko assister ba ebanson bazokaki mokolo ya enrôlement na ye pambate full elekaki vraiment makasi Francis Monsia Michael Bustoto ba pesi bino ba détail. Badongolo miso basuki en tout cas ba projet molili basalaki contre le fils de l'homme Paul Bindu Musambali bakisela yo océan edendi ebeti potodi jour ya enrôlement na ye tellement lukonga mobimba ezalaka mobilisé lokola moto moko na ndenga kosakana te place ya kotia lokolo kutu ezalaka te nzoka ba politicien en mal de positionnement ya sans esprit zéro balobaka embadi soki totiki Paul Bindu boy biso tokopola na biso deja po yango ese monani talati na batinda batu baya kosala mama na trouble kosakana te batu misusu bazoka pe baswaki bakuye ndenge na ndenge kasi lokola ba plan wana esimbaki te botala ye moko océan Paul Bindu Musambali yeyo ayaki ye moko ko assister ba blessé bondi melangai que le fils de l'homme océan Paul Bindu Musambali a soit prise en charge totale ya ba malade nyonso bazalaki hospitalisé na 3 différentes formations médicales na Mitendi na Mongafula pe na UPEN ye moko moto ya bato ya chenre ya nos ayaki kotala bango ezalaki mobange na réconfort akosakana te boyoka ndenge basololaki toke evolution eza kitoko makasi lelo nde natelemaki tokendaki examen ya scanner bakotinga scanner na 16h nde tozwa résultat mais en tout cas papa wana bato bazali bana baoloba toyebi ke mokili eza mpona koloba mais papa azozwa soin kitoko banda ne bandeti na suka hôpital atindaki biso hôpital ya kitoko azozwa biso na soin kitoko bakisa kitoko papa azozwa biso soin ya kolia makambo tu kitoko ayuti mpe koya kotala biso ye moko kutu. Toujours combattu mais jamais abattu. Likopa na bidu eza léger, eza pepele nzinzi. Ma papa, Paul Bindu Musambali, esi apikama deja, lukunga mobimba d'accord na ye na nenga kozakana te, pona motema na ye boboto, papa eba papa social na bango nyonso, océan, omeki ozindi. Défi Congo ezali parti politique ya sika ya mwana mboka Diangenda Kitutuki dibo découvrir ango à travers commentaire oyo Michael Bustoto pe Stéphane Skande basali libino. Qui a dit que ma prophétie est Tata Simon Kimbangu na masolo ya politique kokokisama na Congo te di lelo tika to bisabino que biyano ekomi kasi otuni ngai ndenge nini yoka défi Congo eye parti ya sika ya bana mboka na République démocratique du Congo yoka défi Congo ezalaki bongo créé le 13 août 2022 na ville ya Kisangani parti ya ba congolais oyo eye ko répondre na aspiration ya ba kongomani kasi lelo sango malamu eye parti politique défi Congo eye na ba diverses solutions na makambo ebele oyo etungisaka bino ya mwana mboka Diangenda Kututukidi Martorel petit-fils ya prophète Simon Kimbangu pe fils biologique cadet ya papa Diangenda défi Congo boyeba ke ezali parti panafricaniste bavandisi na ndenge ya kolenda idéologie veut dire induse ya parti na bango na pouvoir théocratique boye moko papa Diangenda Kututukidi Martorel akozala si simple instrument
to mosali ya pamba po Défi Congo eza bongo accomplissement ya baprophétie oyo epesamaka 100 ans eleki epai ya tata Simon Kimbangu. Vision na ye bosimbaka eza ya korefonde Congo na nouveau système ya gouvernance uta bomona ya papa diange na kututukidi Martorel atikala soko mokete kozwa kimia mpona komedite mpe kokanisa na bozindo na oyo etali misère to mpe pasi ya moto moyindo to l'homme noir. Yo na ngai tolinga congolais koleka Congo pamba te na ntango tozongisi congolais na esika na ye tomitesi valeur yo na nga. esengeli koyeba ke Défi Congo ezali installé na bagrande ville nyonso mpe na baprovince nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Secrétariat général na bango ezwami bongo na avenue Bolafa numéro C8 quartier Diangenda na commune ya Ngiringiri. Défi Congo boyeba ke ezali parti ya unité po eyende kosangisa bakongolais nyonso awa tribalisme kutu bosana. Eric Massamba moko bakadre ya parti a communiqué dans une signification il y a lettre K. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là, là où il y a un C. Que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen. Comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo, avec le K qui est le K africain. Bon kende noki na siège à partir de Défi Congo bozwa ba fiche d'adhésion na bino bokota kota na kati ya parti. Rendez-vous le 23 décembre 2023. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CA ezali composé na 99% ya ba congolais info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation CAA na mukuse. Tozali ko continuer dossier na biso na oyo etali bongo 30 ans ya existence ya compagnie africaine d'aviation na service ya RDC pe ya peuple congolais. Esenge boyeba ke société oyo e botami depuis 1991 pe le 5 février 1992 de bango bazwa ki bongo licence ya exploitation na oyo etali bongo ba vol commercial pe vol ya liboso esalema ki bongo le 26 décembre 1992. Le loto les Sabino moko ya ba oyo ba banda musala na groupe Blattner avant même création ya CAA. Azota les sabiso importance ya informatique na croissance ya société oyo. Merci mingi na bandi na groupe Blattner depuis 1988 ba engagé ngai comme informaticien attaché à la coordination financière. En fait, nazala qui a un rôle, il y a centraliser les données nyonso, il y a un groupe, données financières, consolider et puis distribuer dans ba konzi. Après, nous avons département informatique, na sangani na baninga, to sali na Cobra, to sali na Kobega, to sali na ba groupe nyonso ya patron. Et loko ezalaki ya moto ya pa na biso c'est que ya kokutana na patron oyo asepelaki mingi na informatique alingi ba ordinateur alingi musala ya kolanda ba information oyo tozo produire pour la gestion ya compagnie. Et salisi biso mingi na kozwa litomba ya musala tozo sala na boyebi ya kolanda makambo ya sika oyo ezokoya na évolution ya informatique wana tosepela na mingi ti sikoyo tozo continuer kosepela nango pasi ezalaki kaka tokokutana parfois na mikakatano na bisika oyo foto sala makoki ya bato oyo fo basengeli basala mosala bakozala te tozalaki par moment ya kozwa bato oyo bayebi kuta ordinateur te ya kointeresse bango bayeba kozwa kosepela na informatique pour que basalisa biso ntango biso tozali te baza à distance lokola na bascale koyeba kosala ordinateur et puis koyeba kosala kobomba badonnées et tout ça. Et donc c'est plus que on a que tant que tozokutana na bato oyo il faut basala na biso
bazalaki na senga kosala na biso mais kakatelo mosusu elaki tel que tokokutana na bato oyo balingi koyeba te informatique azokosala nini informatique ezosala nini mais ntango baye komona facilité ya makambo oyo ezobima na ordinateur bato ebele lelo bakomi kosepela na mosala biso ezosala na compagnie. Bino moko boyoki 30 ans ya expérience, expertise et vandi na service ya aviation, pe qualité à service ezali incomparable. CAA azali ko sala bongo esengo ya RDC, pe azali toujours ko valoriser ba congolais na secteur ya aviation. En tout cas, le lot tozana fierté pour le lot CAA azali ko travailler na bana mboka pour ezali société ya mboka. Évangéliste itinérant honorable Naran Bungunde à Teakina Kilto ya dimanche 5 février 2023 na paroisse CAC ya Lembagar na commune ya Kisenso héritier Mapinemi apesi bino ba précision. Soki olingi okoma riche moko ya makasi okoma fort pe prospère na vie na yo esengeli d'abord oyeba na kota nzambe na première position na ba entreprise na yo nyonso exhortation oyo ebimaki epai ya évangéliste itinérant honorable Neron Mbungo na message na ye na culte francophone ya dimanche 5 février 2023 na paroisse ya CAC Lembagar 1 na commune ya Kisenso. Orateur du jour évangéliste itinérant honorable Neron Mbungu abakisaki ke esengeli pe kozala na organisation moko ya malamu ko penser to pe ko rêver makambo ya minene pe ko sala choix moko ya malonga esengeli pe koyeba église nini okoki ko sambela université nini okoki ko tanga environnement nini okoki ko vanda pe qualité ya bato oyo yo ozali ko fréquenter nyonso wana ekoki ko sala ke mutu ayeba na kokoma mutu munene na tina wana honorable Neron Mbungu évangéliste itinérant ndenge kaka ezalaka lokola momesano azalaki accompagné na délégation moko ya makasi oyo bazali ba membre ya bureau politique na ye. Message ya évangéliste itinérant honorable Neron Mbungu ezalaki capté 5 sur 5 epai ya bato nyonso to ba fidèle oyo ba participaki na culte ya mokolo ya dimanche 5 février 2023 na paroisse CAC Lembagar 1 na commune ya Kisenso epai wapi évangéliste itinérant message na ye et sepelisaki ba fidèle nyonso présent. Éternel a fait pour nous de grandes choses en ezalité monene oyo église Nouvelle Jérusalem ya Belgique cité de Goshen babongiseli bana na Nzambe nyonso tout bolanda ba détail nango elongo na Stéphane Skandi. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nini grande célébration annuelle 2023 kuna na église la Nouvelle Jérusalem de Belgique cité de Goshen Yagombe na Bokambe Miyayemoko révérende Clémentine Moulanga Chibangu cité de Goshen Yagombe ezwami na avenue Chaumba numéro 1 na quartier Sosimat en face ya haute cour militaire aux Amobimba du mardi 21 au vendredi 24 février 2023 Mopange na Milulu ekosalema awa de 9h à 12h école de serviteurs de 17h à 19h plénière pour na batonyoso bosimba date oyo malamu du mardi 21 au vendredi 24 février dimanche 26 février ne mokolo ya grande célébration oyo révérende Clémentine alobi l'Éternel a fait pour nous de grandes choses botu nanga batei ekozala banani ye motei ya liboso ekozala bango Bishop Jean Chiteya oyo azali évêque surveillant ya église Nouvelle Jérusalem pe deuxième motei ezali ye moko révérende Clémentine Moulanga Chibangu na oyo etali louange pe adoration tokozala bango na mama Micheline Chabani pe groupe le fils de David église corps du Christ message oyo ezali vraiment pour nabino l'Éternel a fait pour nous de grandes choses yaka pour répondre na programme oyo ya mapamboli avant midi pe après midi de 9h à 12h pe de 17h à 19h
date kaka semoko du mardi 21 au vendredi 24 février 2023. Pe clôture nango ekosalema dimanche 26 février de 12h à 17h. Yoka bien, clôture nango ekosala bongo dimanche 26 février de 12h à 17h na même adresse ya Église Nouvelle Jérusalem ya Belgique oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 1 quartier Sosimat na commune ya Gombe en face ya haute cour militaire. Na cadre ya 42e anniversaire ya centre de recherche pharmaceutique de l'UOCRPL na Mokuse Ndenge directeur général nango Dadi Bantangu a meki kolobela apport ya bakisi ya CRPL azana micro ya Micho o Lenga Kunga. Nous sommes aujourd'hui les lots Tozali, le 19 décembre 2022, CRPL est totalisé 42 ans d'existence. Les Alaki, le 19 décembre 1980, des CRPL, les Alaki créés et pas y a fait maître Étienne Floribert Bantangu Mpesa. Photo oyo bozali komona liboso na bino, ezali mokolo ya vendredi 19 décembre 1980. Oyo na zalaki kotonga libanga ya liboso ya construction ya laboratoire ya Luozi na Congo central. CRPL ezali entreprise ya recherche oyo ezali ko publier ba résultat na ye ya ba recherche. Ezali pe kosala ba ouvrage scientifique. Les lots tozali na plus de 150 ouvrages scientifiques. Pe maître Étienne Floribert Bantangu azalaki mokomi monene pe biso pe tozali na ba trace na ye. Lelo tozali na plus de 150 ouvrages scientifiques. Mais na marché pharmaceutique congolais toyebani pona ba produit na biso. Tozali na Manadiar ezali premier produit oyo esalemi na nzela ya banzete oyo etiami sous forme ya ba comprimé pe ya sirop. Manadiar esalisaka ba diarrhée et silisaka libumopas et silisaka ba amibe et salisaka ba levir et silisaka pe ba hémorroïde pe esilisaka ba trichomonas. Ezali ko banda depuis 1984 nde Manadiar azwaki autorisation na ye ya mise sur marché. Ba année elekaki na sima. Ba année elekaki na sima, c'est-à-dire na 1999 nde Manalaria etiamaki na tour na ye na marché pharmaceutique pour na lutter contre malaria. Manalaria ezali kisi ya malamu pour na basi ya zemi oye azalaka na ba effet secondaire te quel que soit sanza ya zemi ya mwasi ezali pe malamu pour na komelisa bana mike pe na batu nyonso. Na tango ya coronavirus CRPL a grâce ya expérience na ye atiaki kisi moko très efficace contre COVID-19 testé na kombo ya mana COVID pe yango ezalaki homologué to endimamaki depuis le 24 novembre 2020. Les lots esali 2 ans depuis kisi oyo etiami na marché. Pe ezali kopesa ba resultat ya malamu pe kisi oyo ezali kaka te contre coronavirus mais ezosunga pe contre ba grippe ya sorte nyonso, contre ba rhumatisme, contre mitupas pe contre ba fièvre. Tozalaki pe invité na milulu ya Prometra International oyo ezali ONG internationale ezali créé depuis 1971 oyo pe
ezali kosala pe na oyo etali ba pharmacopée africaine. Awa tozalaki na privilège ya koparticiper lokola chargé ya communication ya Prometra RDC. Tozalaki pe honoré na kozala élevé lokola membre ya comité scientifique ya Prometra International. Pe tozali toujours continuer ko informer la communauté nationale et internationale que CRPL ezali na service ya peuple congolais pe ya peuple ya monde entier. Tozali ko continuer ko travailler na banzete pe ba recherche na biso sur pharmacopée africaine pe na ba domaine mosusu ezali kosalema malamu. Toza communiqué écologique moko abolanda lecture nango. Famille Tuvingila, famille Kipembe, Belis, Nicole, Jolie, Pape, P, Enoch Kipembe, Bazana Mama Makasi, Yakoye Bisana Bandeko, Baninga Pe, Baye Banina Bango, Liwa ya Maman, ya Pe Koko na Bango, na Kombo ya Marie Mayako, Oyo Akufaki Mokolo, ya mercredi 1er février na hôpital Saint-Joseph na Sima ya Bokono, ya Tango Mokusi. Programme ya Matanga Ezali Boye, jeudi 9 février, veillée mortuaire, Ekosalema na église Seboko Lemba Matete, référence entrée Kiyimbi, de vendredi 10 février, Nzoto ya Mowei Ekobima na morgue ya hôpital Saint-Joseph, Pebokundami Ekosalema na cimetière ya nécropole entre terre et ciel. Tika sango oyo ekomela bato nyonso bayebaki mama Marie Mayako. En attendant Nzoto ya Mowei ebima na morgue, matanga eza kosalema na quartier Batende 17D na commune ya Matete. La communiqué écologique on est singanzela na boucler journal ya peuple pour na peuple. Merci na Nathalie Kaila Kapenda wa kumbela ki édition na sima caméra tozalaki bongo na Igor Tingi montage simba makina Aimé Kachimanga journal ya peuple pour na peuple ezaka supervisé par na moko héritier mapine mbandeko boti kala malamu ngala bino tokuta moko na lobi au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomineti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.